ndesko démon na dova à côté na kati ya mutu yango mona raison ba maladie mususu mutameli kis azobika te akepa ba pasteur azobika te donc akepa banganga azobika te donc maladie wana ekotaki à travers une porte mutafungola ki démon dova koti assiéger et puis asali ba racine asimbi o ezali bendele lisumu o mutasala ki donc moye mutu abika ezate ya mona lelo to wana ba maladie inguérissable même banganga même ba pasteur ba kokate mais ce que nzambe apesa ngai vision wana tema ke naza ngana docteur spirituel JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Dans la bureau. Ngane Mukolo agence José Baïla, agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ningamon Ayaga pour Nakabula biloko ba dériver à l'ébélité quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, mouton mukilité. Soda ya putu mtatiri kolio. Ba refoule yo. Et puis kolio on a déjà signé. JB Service. Ba le sa poto, on est ko tine loko. Et ça nga dire ça simple. Station s'intéresse na sima nango okomona JB Service. Zerana. Quelle manière ba c'est carte mémoire. Oui, Ziga. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Nazobenga bino pour la croisade nene koleka na kati à Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo. Oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décidé. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale au sein des couples. Dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Vous procure une force physique permanente. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751. Allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Salut, c'est moi, votre sœur Nissa, à 100% grâce. Naël, c'est pas la ballon, na good news, monsieur. Bandeko, batina, bakozo, box, on a des spécial offre.
pour 70 livres, 70 livres pour la bande de Paris, les Bolobara. Aux U-Box, na ba chaîne ya Congo, tous na B1, tous na ba télé 50, ba chaîne New York sur Olympique Kotala. Tous Olympique ba chaîne ba français et na 4. Ba chaîne en anglais, voire même ba chaîne ya ba anglais, il y a ba movie, ba sport, aux na ba chaîne New York sur ba movie, ba musique na 4. 70 livres seulement, na abonnement gratuit il y a 1 mois. Après chaque mois au bando foot anayo 15 livres, il y a Pamba, il y a Boé Pouzanga te, Opa Oe Kalate, Oumelate, Sila Nango, Zoa Box Nayo. Raph Ngindou, le présentateur de la France créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Shalom, shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves Pan, tous directeur des infos. La fin de vaincre, la série continue toujours dans votre site qui vous aime beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains, Raph Ngindou et Bossa Bosson. Merci à toi, mon réalisateur vaillant. Et à ma cassie, reste quand il est si pas pour cameraman. Là, j'étais aussi que nous sommes déjà avec le prophète Ezekiel Matitika, donc pour un sujet très important. Et aujourd'hui nous allons parler plutôt sur l'hôpital spirituel. Donc l'hôpital spirituel et puis maladie c'est formant nini surtout oyo et ça la les loba chrétiens basalement problème ba démon aussi pourquoi ba kotaka na vie na biso ko pesa moto maladie pour que moto akufa voilà tourbe tango lelo na prophète Ezekiel Matitika. Bonjour prophète. Oui, bonjour journaliste papa Yves Pan. Voilà, bando bota ba santé na yo puis santé etonga ezaboni boni. Oui, santé nanga est la merveille, santé pe tonga est vraiment très bien, tonga ezo les bien malgré tout ba combat à Satan se combattre et tonga, mais ça va vraiment ils ont marché très bien. Voilà, les autres qui tous doivent siger très important et surtout Bananzambe belé ba qui par rapport à hôpital spirituel et monsieur bazana moi doute bazon di maté que hôpital spirituel les ali monsieur bazon di ma mais ba comprendre bien to lukayo yo to ba to lukayo to solo là par rapport à les cambouane de jaraba chrétien belé. Alors d'abord hôpital spirituel est c'est vrai ezali ce que ezali ezanini. Oui, hôpital spirituel les alliés parce que yemoko le Seigneur Jésus-Christ Zambe o ya prophète Ezekiel Zambe o bisoto sambelaka kombo na Jésus-Christ yemoko azalaka na hôpital spirituel tangu nyonso banda kokutana na ba malade o minganga balimbanaki soto tangi entre autres na liloba na ye na ba passage biblique batu izaki na batu o babanda koyepa Yesu bazaki ba malade oyo keno bake bazui solution te tant bakutani na Seigneur Jésus-Christ Yesu abandai ko bikisa bango donc ba malade bandai ko longa na kata nzoto na bango. Donc hôpital spirituel c'est une réalité et puis lelo tant tozomona hôpital physique donc nyonso oyo ezalaka physique quelque part il y a la spiritualité oyo ezali le début de la chose parce que toute chose qui est physique eza ombre ya spiritualité po biso batu tozala tozalaka d'abord ba esprit nde nzambe ayaki ko sala ke noto koma batu to koma ba être physique parce que Adam tant nzambe asala ki Adam tant Bible zoloba na Genèse chapitre 1er faisons l'homme à notre image donc nzambe alobaki faisons l'homme à notre image. À cela qui premier Adam était d'abord esprit. Nde sikoyo tanga tali na mokili amoni ke no muto cultiver mokili azate muto gouverner la terre azate nde siko akosala Adam corps Adam terrestre nde yango Bible lobaki aye ko sangisa mabele a souffler mabele et puis ko souffle wana bimisa ke zaki azwaki esprit ya Adam zaki Adam esprit a kotisango sikoyo na Adam terre nde siko muto ayaki kokoma un être physique. Donc avant de commencer physique tout ça d'abord bah esprit. Donc les lots tant tout le monde a hôpital physique les lots. Donc il y a aussi des hôpitaux spirituels. Il y a un ça là que non ndeke o ya kenda ta hôpital mon côté mais ceux qui sont malade parce que ndeke pas belaka. Ceux qui sont malade a bikaka. Donc le que bik saka ils allient hôpital spirituel. Donc hôpital spirituel existe aka. Le lingue hôpital physique ils ont existé, il y a molimo peut exister aka. Voilà et ça on expliquer bisongo.
Et il y a des médecins, tout le monde a des docteurs, infirmiers, quand ils sont en hôpital, ils ont qui peut pharmacie, ils ont une explication claire et pas n'importe prophète, ils ont une idée parce que ils ont bon, ils ont nous boy. Zambé atia ba ange. Ba ange au s'occupe à l'hôpital spirituel, hôpital de Jésus-Christ. Donc, ba ange wana moko na bango. Yé azali supérieur, azali parmi la classe, il y a des archanges, parce qu'il y a des anges, il y a aussi des archanges. Comme on a Raphaël. Raphaël azali un archange ou azali spécialisé dans cet hôpital spirituel. Il y a la médecine spirituelle. Donc, il y a domaine na spécialité na ils allaient traiter ba malade. Ba maladie oyo ezali oyo mokili limbani. Denzamba pesa spécialité wana ya ko guérir ba maladi wana. Et ça la maraboui. Mutulelo ako ko kendo luka ba homme de Dieu ba pasteur ou bien ake luka ba minganga ba traiter mutu wana suis guérison te. Siko soki mutu a yesko ko courir vers le Seigneur Jésus-Christ pour asenga au secours afin que malade na wana ezala guéri. Tango azo sambela wana nzambe atindaka ange moko o na tuko loba Raphaël nde ange wana na kati na ye pe azana école toute une école ya ba ange ba travaillaka na ye to na ba ange o ba sala ka opération spirituelle bazali to na ba ange oyo ba yebaka ko sala examination ya corps ndenge zala ke to ko hôpital tout ça ça examen ba ange wana pe bazali parce que ngala travaillaka na bango tout ça oui to na ba ange donc il y a anesthésie bazali baza spécialisé dans anesthésie quand tout le monde a docteur ba spécialité oh spécialité ya minu spécialité ya mutu spécialité ya microbe bazali même ba ange maternité bazali oh baza spécialisé dans maternité bazali parce que nga prophète Ézéchiel une fois comme ça il a na ser moko azalaka na zemi. Et puis, ils ont déjà atteint 9 mois à un hôpital. Baminganga batali na komi pré pour na kobota. Mais quand les autres font amati, quand les autres font amati, quand les akaya kokangama. Jusqu'à ce que balobi que papa faut moi si na yoto me mayo na césarienne. Ne papa na benganga yi prophète Ézéchiel. Tant na komi comme ne papa Dan. Tant na komi kuna na hôpital. Dazaka na moi si na ngai mama Julie Matisika. Kokoma na komi kuna. Nde na yesu ko kobele la ange asoki para makambo ya hôpital spirituel l'ange Raphaël et puis na ko benga un collègue oyo azotala makambo ya maternité parce qu'il y a des anges batala ma maternité tant na yo benga ye nde suko na bandi ko fungula col ya mama en distance ya la na mbetu ngana temi koto yo na bandi ko fungula col je vous dis Dieu m'est témoin et le ko nazoloba parce que na ko lobaka faux témoignage devant comme chaîne Mounene Oezolanda, biso partout dans le monde entier. Je vous dis, kol ya mama et bandi ko fungwama 6 places. Ngai dans les distances, mama bolumbu, nga na telemi na ofungula kol ne mobile na vandiwana, moi c'est nga vandiwana. Tant na fungoli kol, tant kana sisi ka ko fungula kol boyo. Mama bandi ko ganga douleur babengi baminga boya minga bete ko bota ne tout mona bota na buto ata bota ka na tongo parce que kol ne déjà ba centimètre et na ne koki penza te fait comme na ba 7 8 babite mama zo ganga bota la nan tangu bango ba ganga mama zo ganga bota nan mwana déjà zaki dia na sa makolo mwana botami dans moni mulumbu ya mwasi ya mutu pour la prière mais ngana za docteur est-ce que devant docteur basi na biso bomba mutakala te ngana docteur na minute wana tout nyos za ki yanga ekufaki déjà donc réaction mo za la kité parce que mobali na za la ki wana moi si nanga pas za la ki wana papa Yves donc na osala hôpital spirituel et puis moi si wana abota ki mwana na kutu ba pese kombo nanga Ézéchiel abota mwana mobali vous comprenez donc ezali branche hôpital spirituel ali branche oyo Jésus-Christ a pesa na kata royauté na et puis ezana ba ange oyo atia po ba tala makambo ya hôpital spirituel na biso archange o a gérer hôpital spirituel nzambe comme na ye Raphaël et puis azana ba école na ye oyo a dispatcha ba spécialité na ba spécialité lelo nde to lo babwendeti nzete
banzete oyo tozomona oyo na kata nzete il y a des médicaments spirituels oyo nzamba tia na kata banzete yango moni lelo bato ba comprendre bamoni que notre médecine traditionnelle comme plus puissant que ya bamindele bakomi ko préférer basa ba médecine traditionnelle donc na kata banzete il y a des puissances oyo nzamba tia na kata banzete il y a maintenant des anges oyo baza spécialisés ba pharmacie il y a des anges pharmaciens o batala makama bakisi bazali ndeti ngai na appliquer ba ange wana na appliquer bango ke na ko belela bango donc ba ye na bandi obelela kisi tel na pesi muto pesi na belelo mona batu koto bazana ba yoka sola ba médicament so qui pharmacie spirituelle ekiti une fois na belela pharmacie spirituelle na libota moko boye ndeko moko boye abandaki azaki na problème asthme donc problème asthme izakado il faut alana appareil mo bacha ba on akata munoko azoko respirer nango soki malade wana ibandi ba ife wana ibandi tanga na komi wana na bisi mama olongola appareil wana sikoyo ote papa so na longoli ndenge bandinga bwe na okufanga bite okufate na longoli yango ta na longoli yango mbala mo na beleli hôpital spirituel ta na bel hôpital spirituel na senti tout autour nanga que il y a déjà des anges médecins bakiti ba mo na beleli pharmacie ta pharmacie kiti na bandi siko kopona médicament na bandi opesa mama wana comprenez tant na pesi mama wana automatique mama wana asthme sili ti lelo atikala mondim na kata église donc c'est on peut ça que physiquement ou spirituellement on peut ça que spirituellement parce que nazo ko travailler déjà na dimension spirituelle tant on a obel lango déjà mieux akomona ngo te ma ko sentir ngo yango mona tant na beleli yango kiti na koti na kata mai o ba présenter nga mai wana ifeza mai physique tant na koti na bi mela mai o ya kaska meli mai tant nga mela mai ba meli kisi directement malade nisa nini ekei donc nde na to ebiso wana ezali na ba ange pharmacien bazali nde tianga ezala na ko nzabe pas révéler nga bino kende zwa likasa tel yebisa mutana za likasa tel la tout apakola sala boy parce qu'il y a aussi des anges au bazala na kata nzete ba ange wana bazape ba ange pharmacien au babata na kata banzete tout no sotozomona oyo ezali ba médicament ezana ba rôle na ngo banzete tout ozomona o donc monde eza monde moko mystérieux makambo belé et batem na kata monde spirituel mobimba eza na kata nature donc nature avant to comme nature to d'abord ba esprit nde nature ezali ombre ya spiritualité voilà si on a dit bien on c'est ce que prophète Matitika Ézéchiel osolara bien ozalara bien okopérera bien soko bengi bango bayaka brangelou au solana bango bien oui to solana bango bien to zalaka bien mabe zalaka que non ce qui quelque part na tamboli na vie moko na sali moi lisumu pour na sali so na sali moi erreur étant que ba humain peut-être na zana kanda ou bien peut-être eloko moko boye na sali espèce nzambe te le Seigneur Jésus-Christ était donc so na beleli bango na santa que non ba na kilo akoya mais ceux qui naza bien sanctifié so na beleli bango na santa bango ba tout autour na ngai ba ye pour ba répondre nga surtout na ebisio papa Yves Pan et salamaka mingi ceux qui ba malade ba pene nga so ba malade ba pene nga vraiment na banga raté bato batala nga mettre fois même na Facebook ou balanda même na chaîne na lekaka ba mona ne ba image ne ba bika kande ba bika ande ba nga so ba na ko be na ta ba malade 10 batondi wana 50 batondi wana na banga na ngate pona bike ba ange wana to travailler na bango dès que na beleli bango na bandi ko commander bango ba kota na bantu ba pesa ba médicament et puis tant ba pesa ba médicament mona bato bika bango moko donc nous sommes pona gloire ya Seigneur Jésus-Christ voilà lelo soki ndeko moko bimi na minute c'est ce moment soit à libanda oh big c'est une maladie moko songolo pakala peut-être dans sali déjà 5 ans AVC solution exaté abela diabète abela maladie oyo peut-être azwa solution na ngote donc lelo prophète so soina mutande ngwana beaucoup soigner pe na téléphone obigisi commander pe ba ange na yo ba ange nzambe ba yepe ba bigisi mutwana oui papa journaliste et ça la marakutu chaque jour et ça na bateau balandanga na poto nazo pesa bango déjà mbote de loin oyo ba benga kangai bana bandeko na bango même awa na Congo awa na kindaka na bandako na bango une fois maman moko benganga depuis France comme ne bibiche abenga bizan de connaître kota ki mbateke maman na ya plutôt grande scène azana AVC ba image wana ezali papa na kenda ta na kei na mwana nga tishik ta na komi na kata ndako na bango
bayebisinga bango basambela na liloba ate papa tosambela na liloba bon lokola ndeko na biso alobi oya osambela problème ezate ngabi oui na ye tosambela soki bino bo adoraka le Seigneur Jésus Christ nga pe na adoraka le Seigneur Jésus Christ ye nde nzambe na biso parce que na mokilo nzambe mosusu azate ye wana Jésus Christ na osambela po na ye bomona ndenge solution ekosalama mama ndimi na mama ondimi ke okotika pense abando tambola na moni mabende oyo batambola nango wana simbibu ngabi ondimi abi na ndimi mbala moko na lobby Seigneur Jésus nazobela la hôpital spirituel et Kitasiko na beleli ba ange oyo baza spécialisé pour la maladie ya AVC ba Kitasiko ba guéri mama oyo papa Yves tant on a sambeli bongo mbala moko na sentir bango parce que na santa kaso bazali et puis na mona bango na misu soki ba apparaître comme ça tant on a senti automatiquement na yekamba mona bio plus huile d'olive na simbi makola mama na simbi maboko na zongi sima na bi mama tambola mama telema eza na yebiso eza filmé bato balanda chaîne nanga bayebi tozo image reste quand il ça là bien oui image ezali ok bon mona image wana na resepela ko bon mona mama wana atambola papa Yves mama na atambola ti lelo mama na za otambola bika famille ti lelo babenga prophète yakata ole kata na ndako ngabité mission nanga déjà c'est bino nde boya na église donc mutu ozana malade d'abord malade des années c'est ngeli bato bayeba malade avec comme malade ils a d'abord esprit parce que le diable on a tout ne se forme là on est un peu comme maladie muta belly grave et puis sous courte maladie muta koufi donc voilà oui d'abord maladie d'abord et bandana no boy maladie avec comme malade ils a d'abord esprit parce que Satan tango a se révolter ayaki na kata mokili na mokilo ayaki na kata région inférieure au babenga ka 4e dimension na 4e dimension de ce que Satan ayaki ko ça la siège ya ba technologie parce que technologie nyonso sagesse nyonso humaine nzamba bomba ngona kata 4e dimension Satan tango ayaki automatiquement ayaki ko kita na kata 4e dimension ayemba moko séduire 4e dimension siko tango a séduire 4e dimension nde siko na 4 na yango le diable ayaki siko ko créer ba esprit o akutaki kuna ayaki ko créer bango ba komi ba esprit mauvais parce que ba esprit mingi oyo ba travaillaka na kata domaine ya ba maladie ba benga bango ba dova yango so koti na kata hôpital au monaka basala ka système ya croix basale au cercle bazu croix ba tient na kata cercle et puis bazu et serpent ba lingi na kati ya nini ya kata eza pentacle on a ezoko typifier démon ba benga ka dova démon dova aza démon oyo aza titulaire ya ba maladie nyonso ya mokili et puis atelemaka na bopito nyonso pe ba pharmacie nyonso parce que bon on a pesaka idée ya kotia le Congo wana na bopito parce que tout le monde même na ba pharmacie muta pesa inspiration wana eza ye moko Lucifer moi pesa inspiration inspira bato mayele oyo lelo bazo sala biso ba médicament oyo tozo mela oyo inspira bango yango moni yana ba médicament biso so meli yango lewe bikisa ebomio ozo mona ebomio de plus en plus donc yende mutu inspira bango do azo inspiration wana do vande mutu za titulaire ba maladie nyo so vanda ba pharmacie msusu hôpital msusu to ko te so moni sini wana de tant que tu vivre na kata mokili oyo esengeli ka ko sambela parce que tant na biso que non Satan a envahi 4e dimension 4e dimension ezali dimension moko secrète nzamba sala acha sagesse tout humaine kuna tout même technologie développement tout acha na 4e dimension de Lucifer tant akitaki aye ko séduire yango ayimba moko boto la 5e dimension parce que Lucifer avant na 5e dimension 4e dimension ça c'est quoi sagesse humaine et puis monde ya ba zone Ivandaka monde ba zone ba lokola ba esprit oyo ba memaka ba voix ba memaka ba son même na radio même na téléphone même na baffle ti oyo ka na bengio papa Yves na yoka mungongo textuellement ils a ba zone bazaka na 4e dimension diable a séduit bango nyonso na technologie tout yango moni technologie lelo et même biso ka na perdition lelo mutako zo internet asali pe mabe asimi pe kiss ka na internet
a passé rapport sexuel quand on a internet tout le monde a un Skype bateli basala ngo donc quatrième dimension de Satan tant azwango a séduit nyoso ndesko ayaki ko utiliser ba esprit ba no vanda na quatrième dimension ba benga bango ba dova ndesko atinda bango tango baye sko ko telema tout près à ba corps humain tant baye ko telema avant ba kota na kati na nzoto ya mutu eloko nini se pasaka esengeli ba fungola porte ndeti Adam avant lelo Adam a affecté la maladie parce que dès au départ biso ba tuanda ko bela te donc to koma ko bela tangu Adam ayaki ko fungola porte asali lisumu nde lelo to komi ko bela sekonde tangu avant kota na kata nzoto mutu fungola porte tangu mutu ko fungola porte na lisumu moko quelconque ndesko démon na dova à côté na kati ya mutu yango mona raison ba maladie mususu mutameli kis azobika te akepa ba pasteur azobika te donc akepa banganga azobika te donc maladie wana ekotaki à travers une porte mutafungola ki démon dova koti assiéger et puis asali ba racine asimbi o ezali bendele lisumu o mutasala ki donc moye mutu abika ezate yamona lelo to wana ba maladie inguérissable même banganga même ba pasteur ba kokate mais ce que Nzambe apesa ngai vision wana tema ke naza ngana docteur spirituel na traiter maladie ya molimo maladie physique même babwa kile mutu mbasu na traiter ngo comme ça et puis spirituellement sikoyo nde esala makandeni tango mutu afongoli porte d'abord Satan akokota on abi dova wana akokota na kati ya esprit ya mutu akoma d'abord maladie esprit avant comme malade physique tango akoma malade esprit mutu azana eloko Nzambe atia eloko mona kata mutu za kola tester mutu santa que il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon corps au moins mutu comme sentir que nazo kanzoto bien te mais azobela te il arrive un peu comme la batu nazo kanzoto bien te nazo mona comme si que nakobela ozomona tant que mutu azolo ba déjà bongo spirituellement déjà aza atteint na maladie déjà dans la dimension spirituelle à niveau spirituel et après sikoyo au fil et à mesure mutu azo contrôler l'état spirituel na yete maladie egoyasko ko envahir corps physique et comme caractère to benga ka maladie bato comme bengango sida myome tuberculose fièvre malaria mais avant et comme combo wana bato bengango malaria et bande d'abord maladie spirituelle yango moniteur na bike na docteur spirituel spécialité na ngai ezali mal ko traiter ba maladie spirituelle et puis physique parce que Nzambe apesa ngai mandat depuis 2015 nde a révélé ngai apesa ngai mandat ko kendo bikisa ba maladie ya bato yango mandat wana tango Nzambe apesa ngai alakisa ngai lolenge ni maladie e komaka na kata nzoto ya mutu yango na oyebisa même bato o ba olanda biso wana problème ya mabota ozobota te poso mutu azobota te papa Yves Pan ezala kaka na ba conséquence oyo esalaka no mutu wana abota te soit mutu wana alongola zemi pona bike bato babota te bayebele po babenga ngai alongola zemi soit alongola zemi te soit a contrôlaka des temps na ye moment rapport sexuel na ye mabe parce que na ba position mususu rapport sexuel o biso bato toko sala te ba position moko o ke biso bato toko sala te akisa neti nini ya mabe prophète na yiki mambane qui paraté parce que za mama majeur za mama mineur te o ekotaka même ba démon yango moni fona yebisa bango nyonso ba comprendre ba conséquences ya ba stérilité ba maladie o ba ozwa ndeti position o ke non moi si aza apesi sima yo mobali o mateli o sala ye rapport sexuel na kata Nice na ye vous comprenez donc position wana tango déjà o sala wana ozo fungola déjà ba esprit maléfique kat na yo tango fungola ba esprit maléfique kat na yo automatiquement ba esprit wana ba roya pamba te ba roya na ba maladie yo moi si ozo si senzo to mobile ozo mon ozo fungola déjà ba porte spirituelle afin que ba démon ba kokota na kata nzoto no souffre ya ba maladie comme ba infection ba maladie belé ozo déranger surtout mibal et puis basi ozo mon mais mibal muso balobi système wana nandenga sima bango basantaka bien kuna ezalaka bien parce que bafilme mosusu baza trop polele bouleva kuna bazalaka bien aza alaise ayebi ke soki asali système ayoka mwa bokangami esalema bien mais na sima kuna ezalaka kitoko par rapport à liboso lelo bandeko bakomwa osepela bongo
Mais tant aussi bango bongo ba oboyi ba mibali ba otala yo ba ndeko ba linga biloko wana ba otala pe ba osepela te. Yango pe ozomona tango basala yango après avoir aussi sango bazwa eloko to mona ba conséquences à mabe landa bango. Mona mibali msomoni akomi na ba problème ya ba impuissance sexuelle. Quoi quand même kaka ndenge ozoloba na bamakwanza bainfection moko esilaka te mwasi komi kwanza pamba azwa susu ziemi te obi azwi ziemi ezolongwa. Vous comprenez? Babiloko wana nyonso ezouta na baposition mpo baposition ezo abenda milili mabe parce que position oyo nzambe apesa na kati ya mwasi na mobali ezali mobali likolo mwasi na se ozomona esili parce que tango bango baosala baposition wana nde ezocreye oyo tobenga baconséquence ya bastérilité. Eza na basi mosusu omoni azopase rapport sexuel na mobali apase rapport sexuel mona mobali alali na se mwasi aza likolo apase rapport sexuel. Vous comprenez? Donc ozomona ta problème. Eza problème. Eza ba porte oyo esala kino bango bazala déranger. Eskangi. Bango bazala déranger lelo na makambo ya ba stérilité, makambo ya ba impuissance sexuelle parce que yango nezo kota ba esprit wana ezo koma ba maladie. O biso lelo tozo yambaka chaque jour batu babenganga même na poto comme na babenganga trop ko traiter ka toujours ba maladie. Voilà. Et les gens qui ont peut-être une maladie moko, ils ont aussi provoqué par les docteurs, les médecins, parce que comme payer ou les occultistes, vraiment aux la peine dans le monde dango, ba ça bat maladie, ba yepé na faut pas payer ba liyo aux sociétés na vie, aux sociétés na bon moyo et ba liyo qui ça la bango. Est-ce que ceux qui m'entendent ngwana pe ba médecins, ba occultistes, ba nganga, ba kangaye na ba kisi na bango? Prophète Arobik Sabango et l'ongona ba un jour travailler na bango. Oui, na Obik Sabango c'est trop facile parce que d'abord na sala kango mettre fois ya bandeko o bakanga bango kobota et pas ba minganga na zwa ndeko moko ba kendo sala opération et puis tant ba sala opération ndeko wana bima koma oyoka libumu na ye ba biloko koma ko ningana ko tambola ak ça ça examen be bala accès que libumu eza bien mais azoyoka ba mouvement moko boye mabe na libumu ba makelele ak tout na docteur wana mais comment ngana banda na auto opération na santaka baza kuna na poto. Mais docteur wana bandi ko angele grave. Oh non ma sœur ngana salle opération c'est tout ngana libi nga makam. Nzokande docteur wana zali na occultiste. Quand ndenga bando salle opération wana ayebaki déjà ko ba ko bouleverser ba trompe na ye azim matrice na ye ayebi ko positionner selon ye ndenge ameka ko ndé batindaki na ba esprit na ye alongoli quelques organes productus yansoto na akenango na kosala ngo ba invocation. Vous comprenez? Maintenant tant maman wana bengi ngai étant que naza docteur spirituel lokola ye asali na ye loko moko ta longoli zemité ninité et sengeli siko ngana commander ba ange to travailler na bango na domaine hôpital spirituel na commander bango ba kende koto bateka esprit wana bakende kobotola ba organe ya mama wana et puis na sala kiango to na sali service wana na prier pour na mai na musika yaza na mai nga na prier na commander ba ange ameli ka ndenga mela kaka mai wana ayoki na kata libumu na ye comme si que mbunde zo beta et beta pendant 3 jours et après ça kimia ekota na kata libumu mama wana ba témoignage ezali a témoigner yango. Donc malade nyonso po ekoma malade et comme un esprit mais avec quand on a kati na nzota mutu et affecté mutu et sengeli mutu azala responsable na yango soit bandoki basala auto benga ka risque moko boy bakanga nzoto na kati na mutu wana baye ba ko transférer na monde des ténèbres afin que mutu akoma ko souffrir lelo nyoso wana soki lelo ba bengi prophète Ézéchiel na ko salango facilement na ko prier pour na bango pe ba ozo ba solution na bango. Voilà et bandeko bazana ba problème wana basala nini et ba bazobela bazobelisa et baza musika basala ndenge nini condition nini oyo ezo senga pona prophète Ézéchiel asala po bikisa bango na ba problème bazana ngo. Bon eloko na liboso to na sala kizani ya liboso na yebaka ko sala to benga diagnostic spirituel. Diagnostic spirituel parce que tant que bakenda pas munganga va pia kisi basala examen ngana sesa ma diagnostic spirituel ndé na choko yebisa yo malade kotaka na kata ndoto soit mutaza responsable ou bien Satan a joué risque pour a détruire mutu ya liboso na sala nini na ko benga mutu ko benga ngai et puis
na to ça la diagnostic spirituel to benga consultation prophétique. Ce qui n'a consulté n'a découvert que esprit wana bien maladie wana et outil à partir de l'hôtel à Salaki surtout bana baso ndeti balongola ka bazemi musala makasi papa ivinga na bunda nango za basi oyo bana problème à stérilité parce que spécialité nanga pe makasi tant que naza munga spécialité nanga makasi zali pona bana baso babota raté bango wana ndé na sala appel même ba o bana ba sida wana sida bango wana ndé nga na sala appel tangu siko yo oye yo ndeti mwasi obotaka te na rotuna yo est-ce que combien de fois yo longola zemi parce que esengeli bayeba tangu mwasi olongola déjà zemi pour so mwasi sangeli rapport sexuel na mobali a me kotaka 7e jour so ba sangeli rapport sexuel na mobali mai ekoti na kata nzota mwasi a me pe kota esala mwasi zemi feke liki wana ekoma fécond esala ka 7 jours donc so sali rapport so sali ka 7 jours yeba ke mutu déjà za na kati tangu yo longoli zemi wana esprit ya mwana wana eko kende kozela yo na liyo babenga ka birification ou bien ke na premier ciel parce que premier ciel izaka ciel ya ba bébé o ba yana mokili balongola bango bien ayena mokili abotami lelo ka le même jour wana kufi nzamba bongisa lié na bango na premier ciel wana to lobelango plus tard sikoyo tangu yo mwasi olongoli peut-être zemi yeba ke mwana wana akezela yo na birification ezali lié au eza triangle o ekabolaka route mais mabatu vers le royaume o so molima muté kufi ekenda kopema o babenga ngo bamso babenga ngo paradis bamso ndeti biso ba chrétien to benga ngo lieu du repos et puis route à gauche et mabatu vers l'enfer lieu du tourment babenga séjour des morts siko tango esprit mwana ekena birification na kata birification eza na ba ange o bazala kuna bazala na ba makoloté ozomona balata kaka basuta ndenga na lati bazana ba makolote bazana ba mapapu ba ange wana bazala lokola ba caméra bango ba filmaka eloko nyonso mutasala na mokili misu na bango ezalaka moi ezalaka ligne ezalaka na ba étoile misu ba ange wana yango monaka soki moi mwende tozaboy moi ezaliti lokola moi ezaboy ezo filmer nyonso eleka na se ya mai na kata zamba na se ya mabele parce que moi ekotaka ti na se ya mabele soki ta ya moi ekoki ekufi line sa nini ebimi line pe bandi ko filmer na tour na ye ezalaka ba miso ba ange wana soki line ebimi te ba nini ba étoile osala nini ekobima ba étoile pe bandi ko filmer so ba ange wana nde bazana birification tango yo mama olongoli zemi bango ba capter image wana bébé wana esprit ya bébé wana ekoya ekotika dossier ke mama abomi ngai na sali 4 jours, plutôt na sali 10 jours, mais na vivre na mokilité, au lieu atika ngana ko sa 9 mois na bima na mokili, mama bominga batiki dossier. Tant batiki dossier na soki mwana wana za mwana ya kanda, na expliquer bato ba bota te. Soki mwana na za mwana ya kanda, ndenge ka tiki dossier wana, akendo zelo na akokende na premier ciel te. Soka ke na premier ciel, yo mama continue na mabota. Yango za basi msomo alongoli zemi abota na ye. Mais soki mwana na boye ko kende na premier ciel, azelio na kati ya birification. Mama okita omata ozazemi te ya mama ziso na longola zemi mais bana na longola zemi wana na obota lisusu te mwana wana zelaka yo wana foleka la délivrance yango nazo koma soki mama akufi okei molimo ne kei mwana wana bo samba ne na birification soki abimi na raison molimo ne ke na séjour des morts enfer yona bi basi nyoso balongola bazemba ke lufelu. Moi je suis chrétien. Naïe pirement chrétien, je crois le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dans la profonde de l'esprit. Pas Jésus-Christ ne bat bandimare likolo likolo. Ozomon. Siko o kende lufe lufelo. Siko soki yo mama oye ndeti pa nanga prophète Ézéchiel obi ko benginga nde bato ba obenga ngai. Ke prophète Ézéchiel na na problème ma bota na posa na bota. Na salo diagnostic ndesko na ko découvrir eloko nini esala ke yo obota te soki na moni na molimo ke na kata birification eza na mwana zelaka nde akangi mabuta ndesko to sala service tango ba obenga na alaksa ba ndeni to sala po ete to sa mwana na akende na ciel alongola dossier na birification akende na premier ciel pour mabuta na yo efongama. Voilà, ça c'est bien pour mabuta na yo efongama maman zota biso le cas peut-être na kawana en tout cas n'hésitez même pas il faut obenga
peut-être aussi solution il y a prophète Ezekiel Matitika et prophète directement pour ce numéro de téléphone bandeko ba otala biso ba ozala besoin ko benga yo ba benga parce que ngala ko benga mikolo docteur spirituel. Voilà. Oui, na pesa numéro nanga ya téléphone et avant na pesa numéro nanga ya téléphone musala na yebisa bango ka kino pa ba prophète obimeli wapi na bike batebele balinganga ba yebinga pe musala on a sala ngo na bandiango depuis 2015. Il est là traité tout spirituellement à distance et puis tout près. Na bandi yango na 2015 nde musala oyo na bandi yango ndenge nini na kendaka ba prière moko na zamba bato ba yebi mangengenge ba yebi yango na sala 3 jours na bonde na zaka likolo nzete pendant 3 jours na okitate 3 jours ko kelinga likolo nzete tango na zo sambela na yo ki voix yebi singa kita na kiti ko kita na kiti zaki vers 12 heures na moni un ange abima dans abimi na soleil boazoya a telemi a panze maboko abisinga na tindami vers le Seigneur Jésus-Christ na yé pona ko annoncer puis pona ko affecter yo hôpital spirituel parce que na case nous a na pharmacie aux ongo depuis 2012 abisinga za na pharmacie nde na vandi bena dia pharmacie depuis 2000 aspirine Novalgine tout est dans notre. Je vous dis devant Jésus-Christ tout est dans notre nanga. Ça c'est bien. Yo yaka l'église au moins na ba démonstration. Opération spirituelle on a espéré na opérer mutu na musapi mais mutu yoka comme si ba katembeli. Nde tanga yebisinga loko wana nde alobi ke kendo sa réunion de guérison bengisa ba malade au monde. Ko kena kei première réunion na sa songa badara. Na ote ya côté na ote ya loboko. Na bi ke photo na ba monango loboko ange apparaître. Batu bakangango photo. Loboko ange apparaître ba bisinga na loboko ya kana lettre ba bi lettre ba pesi ezande mandat parce que chaque commissionnaire chaque pasteur a un mandat ta ba pesinga mandat ba bi mandat onde okozala nango devant n'importe quelle maladie et ko recette sur l'axi mandat na yo yango na yebisa bande ko nyonso na bimi na nzetete Yesu mutatindinga wana malade kolukanga te ozana même sida même nini ko kenete ke mutu moko laza mutu molimo aya sesa makama molimo lukuta baza ba féticheur baza banganga ngala za prophète na ndima Jésus Christ ye nzambe nanga ye mtapesa nga onction o na bikila kilate ko luka bango te baza ba aventurier benga numéro o na pesa oyo soko bengi on s'enregistrer na l'équipe na diagnostic et puis na salio délivrance à distance na lobby même chose en poso ya Congo yaka net na JA na ozela batu nyos JA na te mois de juillet pour na beda vacances bo futa ba avion boya na Air10 wana kizengi wana baba wana koka wana nani tout boya hôpital spirituel na bando ya batu le 1er juillet jusqu'au fin du juillet boya numéro à téléphone nanga po okota contact nanga obenga ngai ezali 00243 81 61 96 772 Nabandeli 00243 81 61 96 772 à la fin. Ça c'est le premier numéro. Le deuxième numéro est à l'IP 00243 81 67 55 910. Ozana poso lukangai na Facebook obeti Ezekiel Matitika. O lukanga na Facebook ozana posa pe o aimé page nanga page Facebook officielle obeti prophète Ezekiel. Au moins les page Facebook ya sika au kota à contact nangai prophète Ezekiel. Wana za ba coordonner nangai nyonso. Voilà, merci. C'était là le prophète Ezekiel Matitika, donc docteur spirituel. Merci aussi à toi, Maman Nabiso Anne Kalambay, ça va, tu as Maman Anne Tolonase, Nabousanete Tiana Ngemba, Titi Ngemba. Merci aussi à Harmonica Cancel, c'est de Papa Motema de Doswad, Elia Kolo, Elia Nzakoma l'image dédiée. Donc c'était là le prophète Ezekiel Matitika, qui n'a évité tout commenter ni Tolobanini.
Bissomoto Yokindeng Moussel Nzamba Lobby. Sans plus tarder, merci à Raïs Kang, le super pour cameraman de Vaya et RDC Oyo. Merci aussi à Cordon, et sans oublier les boss américains Rafungin de Ebo Saboson. Merci.